Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banakino Buyukite bukuyoka kaka Kinshasa na biso kin eleki partout KNB Kinshasa na biso kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo neza bino pardon Jima sala yolo karatarate ya on a bien yo Jima mukende umela KNB kin eleki partout rien à dire toi na terre envier parce que kin eleki partout elosako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bizubai bana kin ke bana jako zape so kuta nango KNB Telema Kinshasa eleki partout Jimmy Mukendi umela KNB ko zape te so kuta nango check ovandi Mbote na bino so balandia magazine Kinshasa na biso o ezoko ba komela bino ba vraie réalité ya vie ya Kinshasa. Lelo na Idopes Tshisekedi Mobulu esalemaki na siège du parti na bango cause balobi ba autorité ya sika balongoli maître Jacquemain Sabani na commission électorale ya parti batie bato mosusu yango etindi bango basala Mobulu wana. FPI a passé na vitesse supérieure a publié bato nyonso ba défend bongo ya l'État parmi ba kombo batangi Célestin Mbuyu Kinkei Mulumba Emengo Imuke na Norbert Basengeze na ba étranger ebele. Congolais à 52 ans a outaki France walobaki aza na maladie ya coronavirus. Aza toujours isolé dans l'hôpital ya ba chinois na quartier 7. INRB a confirmé biso que Aza vraiment na maladie ya coronavirus. En attendant, tous la ministre ya santé a fait biso état ya évolution ya santé na ye. Chercheur chinois moko a fait ba mesures préventives pour éviter coronavirus. Reportage signé Nata Siata. Kinshasa eza na panique ya kosakana te depuis lobby 10 mars 2020. Tango ministère ya santé et annonça que premier cas détecté peut tester positif na coronavirus. Ministre ya santé Eteni Longondo alobi que azali sujet congolais ya 52 ans oyo ayaki depuis dimanche le 8 mars en provenance ya Belgique. Kasi tokoloba na bino ete eza na panique tende toko éviter contamination ya virus oyo mais na mayele pe bwanya nde tokolonga yango ndenge tolongi Ebola. Chercheur moko chinois azalaka na Shenzhen apesi ba nouvelle méthode préventive pour na ko éviter contamination contre coronavirus après ba recherche oyo asali wuta décembre virus oyo ebimaki. Alobi boye ya liboso ndenge nini tokoyeba comment virus oyo ezoko se manifester na nzoto ya motu. Ya liboso ezali ko attaquer gorge et kausi yango epesi yo angine pe kosu moko sèche wana premier symptôme na yango pe ezo dire 3 à 4 jours. Yami balé ezo tambola na ba voie aérienne respiratoire humide, c'est-à-dire esika malili ezali pe ekoya ko s'installer na ba poumon pona ko causer maladie oyo ba bengi pulmonite. Yami satu pulmonite eza ko se manifester na ba forte fièvre pe ba difficulté respiratoire. Donc eza ndenge moko te na rime ordinaire oyo toyebi. Okomona sensation neti odindi na ibale pe oza ko se noyer na ka oyo conseil ezali kimambangu déjà omona médecin po bazwa yo en charge. Ba méthode oyo ezali claire, simple pe facile na moto nyonso pona ko salela. Atalisi biso ndenge virus oyo ezali ko se transmettre d'une personne à une autre. Mais comment qu'on neutraliser yango na vie na biso ya chaque jour? Yoka. Infection ya coronavirus ezali rhume oyo to mesana nango te. Ndeti kotanga miyoyo ya mai na zolo. To kosu accompagné na ba crachat te eza bongo te. Mais plutôt kosu moko ya sec wana première signe pona ko identifier mutu oyo azali na coronavirus. Ya motuya ya koyeba ezali que virus oyo eza makasité devant chaleur ya 26
ou 27 degrés de température. Donc, na présence ya chaleur ya niveau oyo, virus ekokufa. Or, biso na kin to betara déjà ba 32, ba 33. Côté wana, toza déjà un avantage sur coronavirus. Na yango alobi boye. Eza important pour na biso pendant la journée to consommer mingi ba boisson chaude. To petit café, bouillon, soupe ou bien kaka mai ya moto. Eloko nyonso ya moto ezo neutraliser virus oyo. Kasi to éviter komela mai ya malili, to pe ba glace, ba yaourt, ba sisette, pe biloko misusu ya malili. Eza malamu kozala mingi na moi kolata ba masque, kasi pona ba médecin pe ba personne soignante lokola bango baza plus exposé na ba forte décharge ya virus oyo, c'est-à-dire bango virus e la bango ya liboke, bango nde il faut bazala na ba masque moko spécial. Mutu oyo aza déjà infecté pembeni na yo pe a éternué to pe asali intien. Ezali malamu pona yo ozala na distance ya 3 mètres na ye pona ko éviter contamination. Virus oyo, soki eza na ba superficie métallique, ezo survivre pendant 12 heures. Donc, ezali très important soki osimbaki biloko lokola porte, ba appareil électroménager, ba poignée ya ba porte pe misusu, sokola maboko na yo na savon topé na désinfectant. Virus ezo vivre 6 à 12 heures na kati ya bilamba ya kolata. Donc, soki osokoli yango na savon, virus ekokufa. Soki eza na bilamba oyo moyen ya kosokola yango chaque jour ezate, tia yango kaka na moi pe virus oyo ekokufa. To respecter ba mesure oyo nyonso à la lettre pe tokozala contaminé te biso na mabota na biso. Kinshasa et l'équipe partout. Musala ya kini bopeto na ba frère na ye moko bolanda ye na micro ya Peggy Ilunga. Kaposha yinde kombo na ye ndeko oyo bozomona. To surprendre awa azosala salongo ya kosakana te na rond-point ya Igota Nzambi na commune ya Lemba. Kasi musala yango azosala yango na mbongo nini ya ye to ba finansaka ye. Ba ngai Kaposha ikandenge omoni wana penape adona ba mabaya awa. Lemba mobimba ndenge zali abatu nyonso tu bayebi ke nga nazali volontaire. Volontaire pona koloba pona question na ezake nazo travailler na propre effort de ngai moko Kaposhai bopeto. Makambo yo pona koloba pena pona bopeto Lemba mobimba batu baloba kutu ke son excellence Gentini Ngobila ayibande idéologie na ngai. Ponga na bandango na 2015 na sensibilisaka na nzela na kombolaka na sala kambelisima mais depuis na bandango série ya ancien bourgmestre na biso Toussaint Kaputu que je le salue wandimaka ngai en tant que volontaire si toyo komana bourgmestre o ba esikoyo nanu pena nazwi ata financement moko te. Lemba ko banda première porte afikine tina livulu soko tuni mutu nyonso Kaposhai bopeto ngai si nazolobawa nga naza bopeto ya Congo mobimba me lokola naza na kati ya commune ya Lemba na lakisi nanu ki volontaire na ngai na commune na ngai me nga naza pona mutu nyonso tu aza na besoin ya ngai Kaposhai pona servir Kinshasa na musala ya bopeto donc nga naza prêt awa tinde nazali awa tala kombo nazo travailler lokwa naza volontaire naza na pau moko naza na brouette moko mais musala oyo ezosenga ifuna zala na ba rosoir funa zala na ba râteau funa zala na ba pau funa zala na ba Congo ba outil de travail nga moko volontairement na che volonté na ngai ba outillage nde ezoboma ngai. Merci Jimmy Mukendi kin et l'équipe partout. Merci pour na magazine oyo bo continuer bo laksa kin eleka partout oyo mutu nyonso ayebi. Kaposhai abengi bandeko nyonso balanda initiative oyo po bapesa gouverneur Gentini Ngobila musala makasi te. Ndeko Kaposhai azwi likanisi ya malamu ya kobongisa environnement na ye na ba moyen propre. Exemple à suivre yangoyo bandeko lobi pe toyoka ta na ba commune misusu bato ya lolenge lokola Kaposhai babimi ebele. Coronavirus yango na pese ye Tokimba Bosoto. Kinshasa et l'équipe partout.
tatouage symbolique, esthétique, to traduction. KNB kitaki na terrain pour na kotuna population soki ba comprenaka signification ya makambu oyo bakomaka na nzoto na bango. Reportage ya Myriam Mankala na Peggy Ilunga. Na Kinshasa bana mibali pe bana basi bakoma kobetisa ba tatouage, c'est-à-dire ko dessiner nzoto lokola kaka kaye ya dessin. Kasi ba dessin yango oyo batu batiaka na banzoto ezalaka pe na ba signification nango. Mosusu akoma kombo na ye, mosusu a dessina elongi ya mama na ye. Mais okomona mutu mosusu akoma koma nzoto mobimba sans pour autant ayeba soki ba dessin yango elakisi nini. Bandeko bapeseli pona o etali tatouage. Yana ba signification ebele. Eya batu musu ba koma sel ba kisi na bango avazala na kisi neta musu sine moko boye ba. Eza na tatouage ya mususu atia pona sentiment. Eya mususu pe akoma bakomba famille na ye na bana na ye. Sala bon. A part ça na ebele ngo na mabele te ya. Na ebele ngo ba kisi pe ba travailler na ngo. To mona pa ba joueur mingi. Azana ba signification na ya nzoto ne ya ba temple na ba basela mais biso misu ba jeune peut to saela na biso ka pona sentiment ermo komi komba famille na esili to bana na yo to bandeko na neti ngeza ka komba famille na nga bana na ngai esili oya tolo ndete mana za révolutionnaire yango na chache ke vara na tolo la ponga na za révolutionnaire na linga ata mabete so ya mabezo nyoka tunga na telemela kao yango nazana nga révolutionnaire yango na tia na nzoto cancer ya tenga na betango nzoto mobimba te ba cancer ya ka ba o ba dessiner tina ba colonne o ba tongana na ba colonne na mikuwa na ngo mema ba on na cancer ya ngeza ka na po nzoto te nga regeta te na mona ngo ya gravité na regeta te pona moyo na tia ka pona sentiment na koma ba na nga na koma ba parents na nga na koma famille na nga na koma mwasi te ke lelo to boyani etika na nzoto na nga. Na bato bakoma ngo na bakomba ba jeune na bango basalaka ya mabe na bato ba mema ba jeune na bango ya donc aza moyibi ya koma kombo na ya yibelaka na mukongo na wana azoba ba fie bele to mona ba beto tatouage eza ba sentiment et ba sentiment par rapport à ba entourage peut-être Deborah Boula dans l'année en mine dans la tatouage mona lipeka ngapela lina za kana tatouage akia beti tatouage et là ba misu soit beta tatouage par rapport à la signification. Mamisu ba beta tatouage par rapport à ba misala na bango. Musu so beta tatouage par rapport à mtu tatouage wana eza initiation mo boy. Mo kiloko amambo ebele. Peut-être ba dans lo na bango mo boy. Association na bango mo boy eza démoniaque. Otokota nga ba kombo te parce que toi na télé, ba tamo tatouage mo da sine bango signifie que non, azamamba coupe boy, azamamba coupe boy. Monsieur Dara qui a mon ka fimo ba leka ka abonné sur les kebzo tatouage mon alito yanga plein CP na. A fier le tatouage alito et ça l'est bien à betango. Conséquence de la tatouage a ba conséquence belé et puis ça a cancer de sang. Il y a beaucoup de filles barata mabala pour na tatouage. Il y a beaucoup de filles ba considérable ba moins sérieuses pour na tatouage donc et là ba conséquence est belé. O bango mon peu miso ba ça ba comment regretter les lots. Il fallait pas laisser l'eau na nzoto nanga il fallait pas laisser l'eau na kati nzoto nanga mamisu to mona banga beta tatouage ma faire un mot à miti na nzoto donc t'as comme si na on doit faire un mot à nzoto mais ça veut dire que c'est pas ne l'eau na souté dans la conséquence c'est belé nga tatouage nanga tinde bo mona na nzoto naza jeune artiste na beta kabale mais na préférant na ko mama kombo na ngai na nzoto na ndenga mabete nande teke o ya kosimba machette kokata batu te bongo te na koma na beta tatouage na koma kombo ya ngai pe na koma kombo ya mama aboti ngai na sala ngo po nanu ya mama na sala na bongo po ye pona za reconnaissance envers ye na o ya salara pona ngai o babeta ba tatouage na ndenga mabe ya kokenda kokata ba kokoma ba kombo ya signification nga général Kingani o nga marshal boyenga major wana nde matali bango na beta tatouage na nga na ndenga mabete ke pona simba ka lichette na kala ka batu na nzela te nga na beta ngo take opinion na nga sentiment na nga mtetinda ki ngai yango na sala ki yango kutaka Kinshasa l'équipe partout ndeba ba Kinshasa l'équipe partout dara Deborah Boula linga poto te donc Kinshasa l'équipe partout vient la moji mo kenzi na leli vraiment ba félicitations il y a trop Ken baby non ma toujours premier
Ndeko mwasi pe ndeko mobali yo moko oyebi signification ya dessin oyo omibambi na nzoto. Kasi soki oyebi na yo te komeka kokoma te na nzoto okoya kokota na ba science occulte pamba. Boyeba que tatouage eza na ba inconvénients ebele lokola cancer ya makila pe ba infection. Kolongola pe dessin ya tatouage na nzoto ezalaka trop cher ke prix oyo futaka tango ba dessinaki yo. Kinshasa eleki partout. Mutuna itunami na bamoure est-ce que fiançailles koki koleka 10 ans totunaki population soki fiançailles ezalaka na délai réponse na bango na reportage ya Peggy Ilunga. Fiançailles ezali période ya préparation ya libala et comme un problème na Kinshasa pour la durée na yango et banaka lisusu te bato misusu basalaka 6 à 7 voire même 9 ans de fiançailles. Population va réagir à propos ya durée ya fiançailles na Kinshasa. Na motema ngai ba ko sa musata 6 mois. Parce que fiançailles olingi moninga na fiançailles okikolekisa moninga ngonga te okosala moninga ba 1 an. 1 an olekisa ngonga pamba pe musufu okobala pe te. Ozomona te na leba bato musufu ngai babala ye babali ete yo olekisa ngonga kama ko ba mwasi kote mususu. Na opesa conseil pa ye pa zaka mbona mwana ngapa ya mwasi zaka mwana kasi na ope conseil na koloba na ete papa ovande wana moninga kasi obovande mwa mikolo biba pe papa na ya apesa ta kaza obina ta na symbole papa na ete azo ta kaza masanga amela te ovana na mikolo ebele eloko moko kopesa ya te olekisa ngaka pamba na mwana mwasi na koloba na ye mwana mwasi surtout iyoka te biso mama bino to botaki bino moto abimi na mbona mepa papa na yo na mama na yo apesa ta kaza masanga nde yo zoki uvana ndako ya libala mobozo na apesa eloko te kasi yoki kuvana ndako na ko sala misa ndako na awuzana courage ya kobala isusu te ezo dépendre na kozo ya mobali donc voilà ezala otante to le 5 ans une année 1 mois 2 mois non ezo dépendre na bozo ya mobali po ezo dépendre na mwasi oyo mobali azana ye c'est ça aussi le problème mobali bozune ko zala muke mais abundi quand même muto ko activer rapide par rapport à comportement mwasi pe so mobali atali ke mwasi sola na bien azana ye bien azo respecter na ba normes nyonso ataya la bagi nona tide mwasi tamsu pendant 2 ans 3 ans ako activer pe ke mobali azana ma vitesse moko ya ko bala eto pe ko si c'est lo ba bengi fiancé wana tipo na ngai na monique e ko za na ba 6 mois pour que fiancé soit comme batin belé wana eza so que fiancé et comme ba aventure donc ça et comme que escroquerie faut ko ça ba 6 mois bo balani moi na mbali bo fandi place moko conseil na opesa na bana mibale ezake olingi mwasi na fawe na famille mwasi na tanga mpia ko sana eloko te ba bota mwasi ba yambio famille mwasi ba yambio malamu tango zui ale okomi ko sa ba aventure boyi mwana mwasi okomi na basi mususu o wana olingaki na tanga pasi akomi mabe eza malamu te mabe makasi na bandeko na pa bana biso mibale en réalité na vie fiançailles ba mususu biso to yebi ba sa ta mususu 2 ans ta mususu une année demi pona ko ba ezali ya mwasi to ezali ya mobali ozomona ce mobile à l'accès à l'imala, moi c'est l'accès à l'imala, vous avez bien tiré par le bal na bango na foyer na bango. Mais ça va bon na caractère na bango ta comment la foyer la bango passe. 6 mois 2 mois oui, on a possibilité la bango de réseau senga mais au moins soit 6 mois 2 mois. Ta ce mobile na makama be na bomba cachette na ngiro kana ngimo na mwasi na la sebizela mala mwe. O ya mabe la bombi na sei. Au moins tant que comme soit sika mo na bandi ko manifestation moi ça mo. Mais mobile to lingana ki azaki na comportement oyote mais banda to mo vanda ko manifester comportement pourquoi? Au moins yango moto pusaka une année demi bien 2 ans pour na koyeba na malamu ke non mobali na ngani ngaka boye mosi na ngani ngaka boye tant que ça fa so ça programme na bango ndenge zo senga mamba ki fiancé qui pa tezaka ezuli na bino so bo monde ke bokoki boko bala na me okozwa pe mwana ba tuto l'excès dirait moi il y a 30 ans de fiançailles ngapo na ngezaka ke botambula bien ata ba 5 ans ba 7 ans ba bilomo ba bongo wana ndeko bala mwana bato o étudier pe bien na ba année wana lobi enfin pour nga moi c'est na mobali na vie amoureuse est-ce que c'est l'un ba yo quand ba délai na bango pour nous ça la possibilité à comment il na 3 mois pe abali na moi si nous ça la possibilité de 6 mois abali moi si mais c'est comme au délai il y a 1 année 2 ans 3 ans moi comme ceux qui fiancé a été moi comment ça ce que ba aventure entre moi si na mobali ndeko mobali ko umela eza ko pola soki omonike ozali na mbongo ya kobala mwasi te fandisa mwana batu yebisa eke okokoka kobala ye lelo te otika ye libre akende
kasi mwasi yango mpe andima te. Kinshasa eleki partout. Merci Nabino Bozala qui tellement belé à kolanda édition mokolo lelo komi na suka kasi sobuki bo sepe une édition mokolo lelo bo pesa bongo merci na Hervé Zaka ozala ki na sima caméra pe na taseta ozala ki na réalisation kasi bo bosa na rendez-vous mon côté ya ko s'abonner massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa yo et l'équipe partout. Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino